Travaux, il y a modernisation, il y a route, il y a Bunia, il y a Madada avec un pacte paix idéologie sous l'impulsion, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Chilombo, vous allez bongo na province ya Ituri. Reportage. Attaque aux provinces ezali sous état de siège kasi voirie urbaine ya Bunia ezali ko continuer ko lata lele ya sika grâce ya esprit ya développement incarné na lieutenant général Johnny Luboya Kashama gouverneur ya province ya Ituri. Tikana yebisa bino ke misala ezali ko beta madada avec un pacte paix idéologie neti awa na veni bouclé et sika wapi population bazali ko sepela makasi pe bapesi merci mingi na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes très contents de ces travaux. Les routes sont élargies et bien entretenues. Ça nous permet de parcourir de très longues distances dans peu de temps. Les autorités de l'état de siège font un travail remarquable. Isengeli boye bakena stade oyo ba travaux ezali ko consister na pose ya couche ya fondation oyo kolandama na poche ya couche asphaltée. Avant l'état de siège, on était dans les slogans. Mais maintenant, nous voyons les actions. Que le gouvernement continue dans ce sens. Très rapide. Ndenge moko pe awa na veni Ituri, misala ya construction ya route ya 12 km ezali ko betama sous l'œil vigilant y autorité ya province. Lancé le 25 mars eleki, projet d'asphaltage ya 8 km ya voirie urbaine ya Bunia ezali financé na gouvernement central na lobbying ya première dame de la République Madame Denise Nyakeru Tshisekedi lors ya passage na ye na Bunia. Boyinde ezalaka. Kejo